Aïe, chinoise moko bengi, alobi na mida. Naloba no vérité, nga nazala chinoise. Na makambo ya grâce temo, yango mute tindanga nakoma américain. Nga papa robotango na yoki, nazwi ide, nalobi na mukola lelo oyo, ndenge mida, azoloba, ki azoganye mbongo, koleka Karine, mida, azoloba, asali kombo na ndenga kosakana te, ba musicien nyonso bayebi ye, bakonzi bayebi ye. Tangu mida, azoloba, ye ese de Panama na Mama Kimpi, bakangi makambo. Eske tangu azoloba bongo, ba chinois révolté, bazo croire, et bongo siko ba chinois, o bazana nu révolté te, baza pa Karine Mokonzi. Bango bazo kanisa nini. Papa Robo, mekana nuko yanola biso yango. Problème ezate. Mokili yango ezali penza elengi. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando. Naba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Oh là là. Makambo eza buro. Bandeko, nakoloba na bino boye. Karine Mokonzi, numéro 1, aza icône. Bango baza ba iconité. Potango mida, azobeta tolo. Elakisi, po nakoloba na bino, moma oyo, azosala succès. Mais ayebi, icône, leader, mama YouTube, aza moko. Karine Mokonzi. Azo imagine te, aza pe ko douter te, maza nango sûr et certain. Internet égale Karine Mokonzi, YouTube égale Karine Mokonzi. Même Karine a sali 6 mois, bozo mona été. Même Karine a keyi prison, nenge jaila kenda. Bien sûr Karine biloko wana tokalikilaki yango te. Mais Karine akoningisaka toujours internet po aza icône. Ye mida yebi yango, ese de Panama ayebi yango, Mama Kimpi ayebi yango. Menga nazomi tuna sikoyo. Soki ba chinois de révolté bakondima, po bandimaka makamo mida lobaka. Po tango mida lobi bongo, bango pe batie ba commentaire ke mida yo penza oko musika. Balobi lisusu mida oganyaka mbongo ebele. Mida zongisi oui, ye soka lekinga, ndenge nini nga nazo ganye mbongo ebele koleka ye. Po mikolo yo mida akoma kozwa kaka likolo ya 2000 euros. Alors lokola komo skotsa likolo ya 2000 euros, ba coup de fil bato akobenga po ba intervenir baleki ebele, alors mida aza ekolangwa. Sikoyo ba chinois révolté na bato ba yenga yengaka bakomi penza ke oui mida oza musika, mida pe alinga faire croire bango ki akomi musika. Mais ata toke na musala, mida yebi ke azo sala eloko te ye mida. Oui, po bato mususu bako kanisa mida azo travailler trop. Karine azo travailler te, Karine azo sala rien, yangwana mida akotisi mbongo ebele, yangwana mida
aza na succès mikolo yo. Mais non, Karine aleki kaka na succès, Karine aleki pe kaka na kosala. Oui, ata Karine asali 4 vidéos na moi, Karine aleki kaka. Na yebi bozelo ba papa robot, toza bazoba te, batu balandaka internet, baza bazoba te. Bien sûr, nga na yebi ke, boza batamayele na bazoba, ponga moko na zazoba. Mais na ye awa pona kosa mutu te. Tangu Mida abanda koloba. Est-ce que Mida le kamuni na yaka nango na émission? Ayaka na likambu te. Bino nde mutu boyaka kosalela Mida. Donc bato babengaka. Bino mutu bo travaillaka po Mida akokisa 2 heures du temps, 3 heures du temps. Mida ye azawana neti atalaku na propre chaîne na ye. Ye azawana pona koloba. Chineke Jesus. Chineke Jesus. Donc, ye fwa bwaka kabakri na ayambaka telefone na akataka. Bino nde bokosala mingi. Donc, Mida asalaka te. Po bo comprendre ke initila lobake Karine asalaka te. Karine asalaka. Karine akokosala ba video, batu bako intervenir baza penza te. Soki batu babengi ezakaka ba chinois oto yebi. Po mutu moka ya ndenge bayaka pa Mida inkoni moko Mida yebi ekutu te. Ndenge bazoya mikolo yo, ndenge pe bakoya lobi pa ya Karine ba inkoni bayaka vraiment te. Donc bato babengaka ba oyo kaka oto yebi bakobenga pe na moma moko boy. Donc Karine a travaillaka na vidéo moko tango azoloba égale 12 vidéos ya Mida la Taylor. Yango na lobi na bino Karine Mokonzi a travaillaka toujours. Soki pa travailler na ite akoleka kaka ba oyo bazawana pe aleki bango kaka. Eloko bien na ye kaka na ebisa bino po Mida. Et c'est dépend na Mama Kimpi na le reste ya ba chroniqueur chroniqueuse ba yebi Karine Mokonzi Mama YouTube. Na ba musicien na ba leader ba yebi Karine Mokonzi Mama YouTube. Bon, oyo nyonso azalaki na doute. Aza kokanisa ke Karine Mokonzi ekomi tura Mida, ekomi tura ese de Panama. Non. Bokoki na bino kokanisa bongo. Mais bokanisa ngo na ndenge bakanisaka na mboka. Président avandi na likolo to roi, avandi likolo to reine, ndenge ezalaka reine Angleterre. Bazotala gouvernement ya sika nana kozala premier ministre. Est-ce que kozala John Major ou bien nani? Nakanisa bomonaka. Moto moko tatungisaka nana kokoma reine ya sika. Batunaka kaka reine aza bien, reine na beli, reine mikolo ya bungi, aza kaka reine. Donc ndenge Karine azali, reine ya YouTube, Mama YouTube, bawana bazolela ba grade ya ba premier ministre. Tango bozo kumisa Mida fo bo komparaka ye na ba mami ngeni. Bo komparaka ye na ba randonnée ya poto pamba te ye ayaki na sima pa na bango. Sikoyo nde aniata bango. Pour Mida azali randonnée a formé na poto. Saratola ayali randonnée ya Congo. Siko Karine Mokonzi azali reine Mama YouTube ya ba planète nyonso. Oyo nyonso akobima na Asie aza toujours na royaume ya Karine Mokonzi. Bandeko nazolekisa te, nazoloba pe malembe po boyoka bien. Botala papa robot soki azosala bafoti ou bien soki azokosa. Pona koyeba makambo na lobi eza facile. Bokokozonga na 3 live Karine Mokonzi asalaki ya suka oyo. Bolanda ndenge asalaki ba live na ye. Botala temps oyo azoloba. Bozonga na Mida. Bokomona Mida tango azoloba. Tout d'abord publicité du temps. Ye moko alobi likambo moko po penza loba te
po abenda bino boya kosala. Bino pe si bosimbaki ba telefone bo banda musala. Alors boko benga. Tant bobenga ka ayebi deja batu babengi baza 50 na kozwa 10. Numéro oyo po komaka mamero na bino na papier. Bokanisa te mida lobaka boye. Na yoki mungongono ozalaki royaume okimangawa. Okoma kofinganga pa bago fax. Okoma kofinganga pa ya papa robot. Siko ozongiawa. Bon, ngatanga ngate. Poazo kanisa akofulanga. Ngatanga asalelanga des émissions. Mais problème ezate. Awa tozoloba. Leadership ya Karine Mokonzi. Po oyazana doute alongolango. Alors mida ndenga zawana. Akoma kaba kombo. Yango ayebaka bino mbala moko soko bengi. Azazoba te. Ata silisa klase te. Ata buka bik. Meko koma ayebi. Akomaka kombo acheyo bik rouge. Akomio na rouge. Soko bengi. Potango bino bo bengaka. Bomonaka mida te. Mida vandaka na ba papier belé. Azotala ba kombo numéro oye bengi. Tango pe bo bengaka. Amonaka numéro oye zana tante. Na oya ko rappele. Po chabino. Ba blete kuna chabino bik rouge. Bik vert. Bik noir. Bik bleu kutazalaka nango te. Mais Karine Mokonzi, tango asalaka émission, bomonaka ye. Karine azomonana. Donc il a kisi, soki Karine alobi, asala émission amonanaka te. Donc Karine akosala ebele koleka mida. Alors Karine Mokonzi, soka lobi asala émission. Sikoyo na ba émission ngo, atika batu babenga. Mututu aloba likambo alingi na guna ye. Karine Mokonzi akosala lisusu koleka mida. Soki bolingi pe akotsa mbongo, akokotsa susu mbongo koleka mida. Mais Karine Mokonzi asalaka oyo eye na mutu na ye. Penga papa robo nazalaka d'accord na oyo nyonso eye lake na mutu. Pamba te sina lobaki yango Karine Mokonzi azalaka na faute te. Azali leader, akotika la leader, akokende na paradis di leader. Bawana tout baza conscient pe bayebi yango leader azamoko. Nga papa robo na lobi bino pe boyoki. Na sukisi awa botika la malamu et ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de ça qui topo. Ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amandaje. Donc on va accepter le lazaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa ngisaote. Donc on a ko lekate sana na pesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de ça qui topo. Ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amandaje. Donc on va accepter le lazaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali.
Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na bakalina Elengi ya Komba Congolais TV vraiment ngamu na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni ya danger donc ba ça dans la zaki Bu, ya boss na biso JP Kiama. Eh, nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. Eh, JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.